perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, puisque comment. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Bonjour, Bandeko Balandi Nyonso, il y a émission na biso les artères de Kinshasa. Bonjour, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Na mokili mobimba, joyeux Noël na bana poto, joyeux Noël na Afrique mobimba, joyeux Noël na monde entier mobimba, joyeux Noël na bino et ba bonne année na bino Nyonso. Bolanda kabiso na émission na biso les artères de Kinshasa, na chaîne na biso 3 Exa Production TV. Na mokolo lelo tokiti wapi na commune ya Selembao bipai wapi toza na commune ya Selembao lelo toye ko visiter commune ya Selembao awa tozali na Landu tozali na avenue Landu croisement 24 toza na avenue Landu croisement 24 et précisément na commune ya Selembao bipai wapi toye ko visiter Selembao lelo toye na commune ya Selembao awa toza na avenue Landu et tozo koba toujours avenue Landu avenue Obozomona Ekeiti Kanluka voilà avenue Ekeiti Kanluka donc awa toza na avenue Landu et na commune ya Selembao. Merci Nabino tout bozota la biso Nzambe mobate na biso merci Nabino tout bosute na biso ma joyeux Noël Nabino ba bonne année Nabino ya trop ba bonne année ba joyeux Noël Nabino ya trop et tolinga bino mingi to sepelaka na bino mingi sans bino biso tozate sans biso pe bokomona Kinshasa te oyo botika bokomona ba quartier na bino te botika au temps des années bokomona ba avenue na bino te oyo botika au temps des années. Awa toza na direction ya Selembao voilà direction Selembao et merci bandeko nyonso bozotala biso merci partout vous êtes. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Donc lelo 3 Exa Production et qui na quartier Lubudi. Quartier Lubudi, toi na quartier Lubudi. Toi na quartier Lubudi na commune ya Selembao. Donc voilà, toi na quartier Lubudi na commune ya Selembao. Quartier Lubudi na commune ya Selembao na avenue Landu.
Tozu a venu Landu, Tobandiango depuis 24 ans et Tozo yati direction ya Gombe Matadi. Balobi Bagolois, Bana Selema ou Bagolois, Bagalois, pardon, Bagalois, Bana Selema ou Bana Selema ou Badjika, nyonso botali Banda Selema ou. Tolobi bien, na ba continent nyonso Bana Selema ou Bozali. Bon se manifester, boleba qui a trop pour na quartier, pour na commune à Selembao. Le 3 exact et Kiti Bongo na commune ya Selembao, na quartier Lubudi et Neto Bandi Moussala na biso awa to commune na direction ya Gombe Matadi. O to na direction ya Gombe Matadi. Dans la direction à Gomata d'ici avenue Landu. Tout ce qui est vers Kanluka. Merci beaucoup. Oh Joël Noël à vous. Joël Noël, balobito pesa ba Joël Noël. Na pesi ba Joël Noël na Stelina ce makala maman la Jade depuis Montréal. Na pesi Joël Noël na ngai na équipe technique Mobimba. Il y a 3 Exact Production TV. Na pesi Joël Noël ba bonne année na balandunion so Joël Noël na bonne année à toi hein ya nanga dango masudile tonto bio ndeko ya Ladi Mvula. Joël Noël na ba artiste comédien nyonso o batala rapé émission o ya 3 Exact Production TV. Joël Noël na ba kondi, Joël Noël na ba politicien la biso ya mboka, Joël Noël na bana Congo République démocratique du Congo, Joël Noël na ba diaspora congolais, Joël Noël na mokili mobimba. Ah, tout ça toujours na veni Landu na commune ya Selembao. Yo kenda oza mwana Selembao otika quartier Lubudi autant des années oyebi lisusu ndenge komate awe kota makadam avenue Landu kota makadam ekenda ti Kanluka. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta tire.
richesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzane kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokisi balobi awa tokomi na pont ya Kanluka, toujours na venu Selembao et pont oyo bauti kosala biso ya pas longtemps et merci à chef de l'État et tokomi na pont ya frontière entre Kanluka na Selembao entre Kanluka na Selembao toza na kati ya pont toujours sur avenue Landu toza toujours na avenue Landu na Selembao et awa toza siko na kati ya pont bozomona oyo toza na kati ya pont likolo ya Selembao voilà donc na kati ya pont ya Kanluka voilà wow nyonso toza na kati ya pont donc on a pont voilà et nyonso pont toza na pont ya Kanluka benga yango pont ya Kanluka yango donc awa ezali mpe carrière babimisaka bamabanga e bazelo plutôt babimisaka mpe bazelo awa na kati ya carrière oyo donc ezali carrière ya monene eyebani bozomona zelo ezobima awa na pont ya Kanluka donc voilà pont ya Kanluka yango entre Selembao et Kanluka pont oyo basala et kokabola Selembao na Kanluka yango et donc na ngambo eboye Selembao na ngambo boye Kanluka donc sur avenue Landu donc merci beaucoup bandeko bomona carrière yango vraiment bazio le belé et tongaka bandako na biso ya bandako na biso ba pont belé et le belé plutôt pardon et utarande awa voilà donc bandako na biso lelo ezotonga mebele bazio le belé ezokuta na ba carrière oyo sable jaune donc merci beaucoup aux carrière donc à carrière na pont carrière Kanluka donc yango za carrière merci et awa siko tokatisi na ngambu ya Kanluka oyo ezali ngambu Kanluka mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye
kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire mai oyo ekebo eketi babandala eketi kitambo donc oyo pe uti be utiti balikolo kuna et voilà donc toza bongo toza na carrière ya Kanluka carrière ya Kanluka précisément na pont Kanluka. Merci na bino bandeko bozotala oza mwana kotoyo oza mwana Kanluka o voyage otika Kanluka oza mwana Selembau o voyage otika koto ndenge musu komi ndenge mususu tikela biso commentaire j'aime et que ça la biso bien signaler biso mage non toi exa na moni quartier nanga na moni pa na biso na moni place moko be na bana ko ya ko sakana et que ça la biso bien donc to sala musala o pona bino ti to lobaka boy to tambola na se ya moi et to marcher boy eza pona bino et donc au moni pa na bino sala biso signe et au sala biso bien makasi po yango to kena aussi ça to zongi lisusu na ngambo ya Selembao donc voilà tozongi lisusu na ngambo ya Selembao ngambo ya Selembao tozongi lisusu na ngambo ya Selembao nde tozo koba sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
kamwe mingi lolenge bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyiko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba Voilà, chers internautes, bandeko balandi awa toza na tunnel tokomi na couloir na tunnel na nzela mokie tobengaka nzela mokie yango oyo tozokota sikoyo nzela mokie tozwa première avenue e awa nzela mokie yango oyo tokoti nzela mokie tobengaka tunnel tozozwa sikoyo première avenue na biso awa toza na tunnel bana selemba oyo bayebi bagalois bayebi tunnel tunnel yango oyo bana partout bana mikili bana partout bozali na République démocratique du Congo bagalois bana selemba oyo ya solo vraiment selemba oyo na bino yango oyo tala selemba awa toali boso ya hôtel Kabaza na hôtel Kabaza oyebi pe hôtel Kabaza yango oyo soki oyebi yango hôtel Kabaza tokoti première avenue na biso voilà toza na tunnel na hôtel Kabaza toza na tunnel tokoti sikoyo avenue ya mibale après lando tozokoba. Merci beaucoup, merci balandi nyonso, merci bino nyonso botalaka biso partout. Awa après là bongo toza na avenue Manyanga. OK. Toza na avenue Manyanga et Manyanga. Donc vous allez avenue Manyanga. Voilà. Avenue Manyanga. Merci, c'est le mbao yangoyo. Bana bozotala zomona bana bazosakana toza na avenue Selemba na commune ya Selembao et précisément quartier Kibudi et tolakisi bino avenue Landu et awa sikoyo toye tozwi deuxième avenue et avenue Manyanga tobandi yango na tunnel tokoti Landu tunnel tomoni tunnel et tokoti avenue Manyanga tomoni hôtel Kabaza. Hôtel Kabaza okota wana pe oyebi yango hôtel Kabaza na Manyanga na tunnel tolakisi bino yango pe awa toza toujours tozokoba et Selembao yango bana Selembao ya solo. Manifestez-vous et tia commenter, liker au moni pe panabino pa bandeko na bino pa batata mwasi mamalek noko oncle koko et bazalaka na Selembao na quartier Lubudi na avenue na bango moni yango moni lupango osali biso signe. Merci bandeko nyonso bozotala biso, merci na babone na biso et merci na bino pe bozotala biso et joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vous, bonne année, joyeux Noël à vous.
Tokomi na direction ya Gombe Matadi. Voilà, oza direction ya Gombe Matadi. Direction ya Gombe Matadi, avenue Manyanga. Voilà, avenue Manyanga. Voilà, c'est le mbao yango tozokoba toujours na avenue Manyanga. Tozokoba toujours na avenue Manyanga. Et tu as totiki direction ya Gombe Matadi. Toujours avancé sikoyo. Toujours avancé. Toujours avancé toujours na avenue Manyanga. Et voilà. Bagalois bana selemba ou bo manifester balobi mbala liboso to sala selemba. Donc ils allaient qui peut demander bana selemba ou boko laksa ki bajika pe ya selemba ou bazali. Batu babima pe bazali. Ba natif ba diaspora congolais bana selemba ou ya bagalois bazali. Balobi selemba ozali quartier commune moko et kenda sango etika pe ba histoire ebele et bagalois baebi et merci beaucoup. Biso toujours salaka toujours musala biso na se ya moyo toujours salaka toujours musala na biso et to misana et tozaka toujours na quartier Manyanga et voilà. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Voilà, chers internautes, et nous continuons toujours. Et awa toye tokomi na tokomi na direction ya Selemba. Voilà, à tokomi na direction ya Selemba, toujours na avenue Manyanga. Voilà, direction Selemba ou Manyanga. Voilà, direction Selemba ou Yamoyo. Et au direction Selemba, il y a toujours na Manyanga, tout Bimasco, avenue direction à 24. Voilà. Donc tout Bimasco 24. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci Nabino tout bozo talabiso. Merci Nabalandino sous bozo landabiso. Et merci Naba technicien au tozo tambola na bango. Merci à moyo. Et merci beaucoup, bonne année, joyeux Noël à vous. Et bah, le but, tout ça, la semaine, il y a V, il y a meilleur V. Et tout ça, toujours dans le système meilleur V. Et bah, joyeux Noël. Et bah, le but, dans 2 jours, tous fêter Noël. Le but, déjà, c'est le 24. Donc, le 23. Et voilà, avenue Manyanga, Tokomi. Merci Bandeko, merci Balandi. Awa, Tosilisi, avenue Manyanga. Awa, Tosasiko, na 24. Tokomi na direction à 24. Voilà, Toko Basiko, Toko na direction à 24. Tosokoma, Tobaniko Kendeto Zolabino, 2e avenue, Oelandi. Nous avons toujours na 24. Vous devez comprendre que bonne année, c'est le Maou Somo Batou plein à craquer.
Donc Selembao ezali inondé, Selembao ezali craqué. Donc bonne année, joyeux Noël. Bato bazo somba biloko ya kosakana te. Bazo somba biloko ya kosakana te. Donc comprenez-nous et c'est ça la réalité. C'est ça la émission na biso na balabala. Nous avons la réalité à balabala. Il y a commune na biso ya Selembao et bae balandi sika bae bakoti sika. Toye ko signaler bino ke toza bongo émission na biso ya lelo ezali focaliser na commune ya Selembao. Lelo tozali na commune ya Selembao et bipai wapi toyaki ko sala émission na biso o ezalaki planifié commune ya Selembao na quartier Lubudi. Na quartier Lubudi et tolakisi bino avenue Landu, tolakisi bino avenue Manyanga, jusqu'au Tozokoba, tolakisa bino 3e avenue. Et Tokoti, 3e avenue Nabiso, le quartier Lubudi. Voilà, Tokoti 3e avenue. Et on a ce que Totiki 24, toujours Bimasikoyo, direction ya Selembao. Voilà, est-ce que direction ya Selembao? Merci Bandeko Balandi, vous comprenez que tu as dit na Wenze, vous comprenez Makelele 24 Selembao a craqué plein en Kosakanate. Bonne année maman va resomba biloko donc awa. Tu toi na 3e avenue ah toujours ni na direction tu ko bimalisu na direction ya Selembao. Direction ya Selembao. Voilà et on a sur la direction ya Selembao. Tous en avenue Mabeka. Oui, ils allaient venir Mabeka. Merci. Tous en avenue Mabeka. Tous en Mabeka, avenue Mabeka. Voilà, dans la commune de Selembao, dans le quartier Lubudi. Tous en avenue Mabeka. Avenue Mabeka, toujours continuer. Tout l'axabino et merci Bana Mabeka et Bana Mabeka so vous allez se manifester et vous allez moi Mabeka na Selembao se manifester et voilà avenue Mabeka au mone pas na bino signaler biso au sali biso commentaire au mone avenue na bino et c'est plus yo saler la biso pe commentaire tu la biso commentaire tout mon appel que au moni pas na bino yango nde ezalaka force na biso yango nde ezalaka puissance na biso et donc voilà et merci et bongo toza na avenue Mabeka tozo tambola toujours na avenue Mabeka touti depuis 24 na Mabeka et to leki direction Selembao tozo koma sikoyo na direction ya Gombe Matadi na avenue Mabeka quartier Lubudi commune ya Selembao. Avenue Mabeka yango bagalois bana Selembao bagalois bana Selembao partout boza bo se manifester et bagalois debi ki boza partout bana Selembao boza partout ya kosakana te bo se manifester et bo se manifester Selembao na bino yango Selembao na bino yango et voilà awa to komi na direction ya Gombe Matadi. Tous en la direction à Gombe Matadi, na avenue Mabeka. Voilà, tous kita et tous
toza na coin ya Mabeka na direction ya Gombe Matadi. Voilà, merci. Et tozokoba, tozokita, tozokende. Et merci bandeko et merci balandi nyonso et awa toza na bongo na veni Mabeka na Selembao et tokutani après avenir oyo to découvrir ngala bino elongo. Merci beaucoup. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci bandeko batali, merci bandeko batali et balancer le maou, tozo continuer toujours et toza bongo to komi na veni, toza bongo kaka na veni Mabeka, to komi na nzela mukie to bengaka tunnel, ezalaka pe direction nzela mukie, ezalaka direction mukie, on to bengaka tunnel. Donc toza bongo na tunnel na nzela mukie na Mabeka. Yesu zonga na yo baboye ya Yesu yakala yo lipambole. Et merci Bagalois ya solo J3 Judikael Pumu Judikael de Bruxelles et Bagalois ya solo Selele Diego Selele et bon séjour à Kinshasa. Bagalois ya solo Baladi Mvula Bagalois ya solo Badango Masudi Bagalois ya solo Bagalois ya solo koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato toiko tosanzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Bosanene tokolaka pona ninyo
Toza toujours na avenue Louvambangu et avenue Louvambangu et tozo koba toujours na avenue na biso Louvambangu. Donc toza toujours tozo rappeler bino na commune ya Selembao quartier Lubudi et bongo to commune na 4e avenue na biso ali bongo Louvambangu to bandaki na Landu toye tozuma Nyanga tozuma Beka et puis toye kozwa Louvambangu 4e avenue na biso bongo na avenue Louvambangu ndenge tozo poussa na avenue Louvambangu bagalois bana Selembao ya solo Jike ya bana Selembao ya solo bagalois ya solo balobi oza mwana Selembao ou des natifs de Selembao tika commentaire signaler le bas maire biso bana Selembao biso bana Louvambangu biso bana Mabeka biso bana Manyanga biso bana Louvambangu biso bana Venilandu et donc awa sikoyo toza na Louvambangu na direction Gombe Matadi. Donc to komi na coin ya Louvambangu na direction ya Gombe Matadi. Donc voilà et toujours continuer makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire avenue Louvambangu et toujours koba toujours na avenue Louvambangu. Voilà, merci beaucoup. Et awa toza bongo na direction ya Selembao avenue Louvambangu. Voilà, à to commune Selembao direction Selembao avenue Louvambangu. Toza koba toujours na avenue Louvambangu tobima 24. Tobima 24. Voilà. Tobima 24. Yesu zonga na yo koluka babolie ya Yesu yakana yo lipangole direction à 24
comprenez que awa soki tokomi tozongi 24 ezozalaka vraiment matata ya kosakana te parce que population oyo eza na 24 awa na wenza Selema ya craqué parce que bonne année bato bazoya kosombela bana bilamba bamama bapapa tozobundana awa nayebisa yo na embouteillage ya bato. Donc voilà, je dis na embouteillage ya bato. Bato bazokangana bazotutana espace kolega eza te. Donc comprenez que tozali période ya ba fête, tozali période ya bonne année et oh maman nyonso papa nyonso alingaka a satisfaire mwana na ye alatisa mwana na ye aliesa mwana na ye. Donc wana touti kolakisa bino avenue Luvambanu et toza touti kotika avenue Luvambanu tobimi 24 tozokende sikoyo tozwela bino avenue oyo elandi après Luvambanu. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godepoy. Azan a raison. Toza toujours na wenza Selema ou na commune ya Selema ou ipai wapi tokitaki 3 Exa Production mobimba pona ko faire découvrir bino et quartier Lubudi na commune ya Selema. Voilà, tokoti après Luvambanu avenue oyelandi biso après Luvambanu yango yonde sikoyo tokoti awa tolakisa bino avenue yango et wana touti 24 nango tokomi sikoyo na direction nango ya Selema et toleki Selema et tokoti sikoyo avenue yango tozopesa bino kombo ya avenue tozali awa kala mingi te. Voilà. Avenue Kiselili. Donc après Luvambanu c'est Kiselili. Et tout ça, bon, on a venu Kiselili, to bandi Kiselili na 24 et to yena ngoto la Xibino Kiselili et di na avenue Selema, to zo kende siko
Kiselele, la direction Goumé Matadi. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Balandi. Merci beaucoup, et abonné Nabiso. Merci beaucoup, et fanatique Nabiso. Merci beaucoup, Nabino Nyonso Bolanda Kabiso Awa. Na 3 Exa Production TV. Topesi bino bongo, ba joyeux Noël Nabino. Topesi bino bongo, ba bonne année Nabino ebele. To fêter malamu elongo na nkolo dika maison matin na bino nyonso abonné na biso et tokutana lisusu na année ya 2025 et que ça la biso vraiment kitoko makasi ya koleka. Vraiment, tous en avenir qui s'élève. Pas na seulement où manifestez-vous. Ou tout commune avenir qui s'élève. Ah, tous en avenir qui s'élève. Balobi TV, Eza Radio T, Tozo Tala. Tozoyoka, tozomona. Les retours à la parole nous est tous demandés. Merci Nabino Tubolanda biso au moni lopango Nabino au moni aveni Nabino benga biso komela biso. Nous allons venir Kindinga. Tous ceux qui venir qui s'élève. Qui s'élève, to suki na veni direction Gomatadi, to koti sikoyo avenue Elandi qui s'élève et to limite un peu précision et bon to annoncer bino. Nous allons venir Kindinga. Nous allons venir Kindinga. Avenue Kindinga yango. Manifestez-vous. Bana Kindinga. Kindinga na bino yango. Bana selema ya solo ya tongo. Jiken bana selema ya tongo. Partout boza bana selema ya Canada, bana selema ya États-Unis, bana selema ya Miami, bana selema ya Belgique, France, Paris, bana selema ya Allemagne, ya Irlande, ya Afrique du Sud, bana selema partout bozali. Manifestez-vous, bana selema. Manifestez-vous, bana selema ba Galois, hein? Mais ça na robenga ba Galois, ya bana selema. Omoni avenir Nabino et tchela biso commentaire et ko sala biso très bien roleka
ya kosakana te et to comprendre que tosala mosala na biso, to comprendre que mosala vraiment ezoleka bien mpe kitoko na ngolu ya nzambe. Donc toza toujours na veni kindinga. makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorisé. Merci. Bongo tosilisi aveni Kindinga, tokomi siko awa na direction ya Selembao na aveni Kindinga, toke kozwa sikoyo aveni oyo elandi. Voilà, oyo elandi. Et merci bandeko, merci batali, merci partout na mokili mobimba. Bana Selembao, bagalois boza wapi? Chaque commentaire, aimez, manifestez-vous. Bagalois nyonso bana Selembao et vraiment wana tosilisa veni Kindinga to bimi sikoyo a direction ya Selembao, toza sikoyo na Selembao na direction ya Selembao, tozo kende sikoyo tozula bino aveni oyo elandi. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Merci bandeko, merci bandeko. Tozo continuer ka toujours bon on a venu na biso lungweni et tozo bimasiko direction ya Gombe Matadi. Merci na bana gal bana Selembao et bo aimer bo commenter bo benga biso ba joyeux Noël bonne fête na bino yo po sepeli l'émission lelo mona Selembao oyo moni avenue na yo omoni quartier na yo omoni batu na yo omoni lupango na bino et salabiso signe na commentaire au salabiso bien et joyeux Noël bonne année malobezali semaine de vœux semaine de vœux de meilleurs vœux et à motuna mutunyo so beaucoup kutana na ye oyo azo vivre toujours nzamba zo pesa ye pema il faut le dire meilleurs vœux bonne année bonne année l'an 2025 joyeux Noël à vous donc vous allez qui peut ennemi na mutu solisaye kokota ne
2025 te na ba problème ya bato eza bien te. Donc awa tokomi na avenue Lungweni, toza toujours na avenue Lungweni na direction ya Gombe Matadi. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Merci na ba Congolais, Congolaises, merci na diaspora congolaise, merci na bino tout botala kabiso nga na remesaka bino ka soki eloko mosusu te. Voilà soki eloko mosusu te ko remercier bino lisusu ezali te soki kotala ko aimer ko partager émission oyo na bana Selema nyonso yo mona Selema otali yango kokanga motema te partager yango pa ya bandeko ya Selema. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bo se manifester na ba commentaire ma papa ça non na moni pa na biso papa ça non na moni quartier na biso papa ça non na moni avenue na biso. Donc na sengi na bino vraiment bo se manifester yango na de force na biso bo partager bo aimer et ngana lela bino ya trop. Donc lelo émission na biso ezala ki dédié et pas na bino et bana commune ya Selema ou précisément la quartier Lubudi nde to bandaki yango pe tozo kende tozo koba toujours et tozo koba toujours tozo continuer toujours tozo tambola moi na mutoki kotoka makolo autrement osala ezate musala to ponaki ai musala to pona et ceux qui te tournaient te bokotala nini et bokotala chaîne nini et voilà et donc merci beaucoup. C'est tout jeunesse en l'élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire
savais qu'un ennemi me ferait. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Babolye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole, Ipambole. Bonne année Zaya, bonne année Joël Noël. Donc bato bazo préparer pendant moment la bango ba fête, faut comprendre que bazo préparer moment la bango ba fête, bazo mona zandu ba maman bazo ya ba papa bazo somba bilamba ya bana et donc voilà. Aide Nabino et Salah Rabiso bien, soutien Nabino, boya vers biso, ba sponsor, ba partenaire, boya ko soutenir biso, boya ko sponsoriser biso, boya ko financer biso parce que ko sala musala on a c'est moi et ça vraiment facilité et na rappeler bien que to côté venir souvenir et tous en a venir souvenir na ngambuya c'est le Mbau. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Yo mutu zotala biso, yo mutu olandaka biso, oza mulandi munene ya émission les artères de Kinshasa et ceux qui ont touché au Simba Mina Saint-Esprit, il y a qu'à soutenir biso, il y a qu'à sponsoriser biso, il y a qu'à comme partenaire na biso à travers cette émission. À gloire à Dieu, Nzamba Monayo, Nzambe Apambolayo, Nzambe Apesayo Makasiwana, il y a qu'à contacter biso. Makambo toboya kilobi tobandaki souvenir na 24 on a venu souvenir na ndenga 24 parce que tozokoma venir souvenir tozokena aussi ça venir souvenir tozokota ngo nzela mukia après tobimi et Masengi donc voilà et tozokota a nyonso tozana Selemba donc bana Selemba ou manifestez-vous Selemba ou bagalois manifestez-vous vraiment toana Selemba tozokoba toujours et tozokoba toujours na tranche na biso ya émission na biso les artères de Kinshasa. Merci beaucoup Bandeko, merci Bana Selemba ou merci Bagalois et bonwa tokomi na souvenir na coin na nzela muki tokomi avenue Selemba et
tokomi souvenir nzela mukie. Voilà, souvenir nzela mukie. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire. Merci bandeko, merci bino tout bozota la biso. Ah to comme na veni Masengi, to bandi na tunnel, to za na tunnel, to zu tunnel, to koti veni Masengi, to zo kendo bima vers 24. Merci na bagalois, merci na bana Selemaou, merci na ba natif nyonso. Voilà, je dis bien ba natif nyonso bana Selemaou ba bibobima di bana ya mboka. Et tout peut se jouer Noël, émission la bien et regarder et aimer, commenter, partager. Yamone et pour ça la biso bien. Et biso n'est pas toujours au moni avenir na bino, au moni lupa na bino, ça la biso signe. Si quand on a commentaire et pour ça la biso bien makasi ya koleka. Et nous marchons toujours et voilà. Et il faut avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation, de courage, puis amour. Il y a Moussala aux Sala. Ce qui est athée, tu ne sauras pas réaliser Nengebiso de réaliser à Kabo. Voilà. Et tout ça, on a venu Masengi. Voilà. Nous allons venir Masengi. Voilà. Merci bandeko chers internautes. Nazi moi pause mukie tokutani ngana bino na direction 24 na coin ya Masengi. Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba. Des Écritures avec
comme la direction 24 l'avenue Masengi. Et merci Nabana Selema ou Balobi pour comprendre plein Ezawa na direction 24 ya Rosakanate. Donc Boswara boule, Boswara idée, Nenge Jezo Legela Awa. Donc Awa, to bimisi kona 24, to 6 avenue Masengi, to continuer, to Zwasikoyo avenue Oelani Masengi révolution. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire mama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango zambe bisanga libala Tokitisko avenir révolution et bongo toko bimango avenir voilà où il a dit après révolution voilà à toi avenir révolution tozokoba toujours na commune ya Selemaou quartier Lubudi et voilà tozokoba toujours sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la sima yesoyo yesuzongana yo oluka babolie ya yesu yakana yo. Merci Baneko, merci Bagalois, merci Bana Selemaou, partout vous êtes et Totombeli Bino ba joyeux Noël à vous. Botama et Lamuna Bino et joyeux Noël et joyeux Noël, ok. Voilà, comprenez-nous, c'est la fête alors. Donc bonne année à vous, ma meilleure vœu et bongo tout ça bongo na venir souvenir. Tout ça bongo na venir révolution plutôt pardon. Voilà. Balingi biloko na ye, tombalola koma
makamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoikotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hypocrisie. Ah, tous en avenir révolution. Voilà. Avenir révolution en haut. Tout avenir révolution. Ah, tous en tunnel. Voilà. Donc côté tunnel. Au tunnel, tout comme avenir révolution. La parole est tout non. Retournons tous à la parole. La parole c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon kona lobi tozonga na lelo. Voilà, chers internautes, merci beaucoup. Totiki Avenir Révolution. Voilà, tous en tunnel. Et Totiki Avenir Révolution. Ah, tous en Ngeba. Ils ont venu Ngeba. Ils ont venu Ngeba. Donc, ils ont venu Ngeba. Voilà. Comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Ah, masula kobangola kamotema ye. Tout ça toujours na Avenir Ngeba. Voilà. Avenir Ngeba yango. Bana Selemba ou manifestez-vous. Ba oui bana Selemba ou bagalois. Hein? Ba bien mission ezala qui dédié pour na bino. Mission ezala qui commandé pour vous. Bino bana Selemba ou botala et bomona Selemba ou botika kala. Selemba ou botika kala bokenda et des années okenda mwana mukie okenda jeune okomi tata okenda mwana mukie okomi jeune okenda tata okomi koko donc botala ba veni na bino botika et tozana veni Ngeba. C'est tout jeunesse en lelo. Balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire. Balobi to remixer bino tout bo assista ki biso na tournage ya lelo bino ba nyonso botali émission oyo ya mokolo ya lelo le 23 décembre 2024 oyo ezalaki situé na commune ya Selemba ou quartier tiré Lou Boudi. Merci na bino nyonso oyo botali biso. Bino nyonso bolandi biso. Merci na ba
fanatique ou abonné na biso fidèle ou batalaka biso bazalaka na biso chaque temps tout le temps Guy Kalamaba et depuis Irlande motema ya maman Bijou Mabuta merci na yo merci na Diego Selele et bon séjour à Kinshasa et merci na Jidikael J3 de Bruxelles Kumbu merci na Stelna Semakala maman la Jade depuis Montréal merci na bino tout bolandaka papa Sano à travers cette émission merci na bino tout bolingaka émission aux les artistes de Kinshasa merci na bino tout bo s'abonna na chaîne Oyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Balobi émission na biso ya lelo tosuki awa na avenue Ngeba tosuki awa na avenue Ngeba lelo émission na biso tosuki lelo awa na avenue Ngeba tozalaki bongo na commune ya Selembao toye ko rappeler bino tolaki bongo na avenue ya Selembao merci na bino tout bolandi biso merci na babone na biso nyonso et joyeux Noël bonne année à vous. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba ye mpe tuno tosala parole